site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Skame ya komone la sexy Yena ma César Magic Claire Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique Agence ya moko oyo elongoli bana kini complexe à car ke bana kimbambala surtout yo musicien otamona kimbambala te ke bamilinga ikosopa yo solola na Adams Business avec Adamo Kumbo motuka kolonga Dubai okoma Kinshasa net na film o comprendre te. Notre service est basé sur le fret maritime et aérien. Nous faisons des arrangements pour visa Dubaï, visa 2 semaines, visa 1 mois, visa 2 mois. C'est disponible ici à Adams Agency. Par exemple, vous avez besoin de commander une histoire à Dubaï et nous sommes là pour permettre à ce que les gens qui sont à Kinshasa, qui n'ont pas la possibilité de voyager, de venir acheter des histoires de Dubaï mais sans pour autant voyager. Nous organisons du groupage des conteneurs de 40 pieds, il y a des conteneurs de 20 pieds. Avantage à Bissona Bango est que au sommet de Dubaï, nous avons la possibilité de faire des choses dans le quartier de Motuka, de pouvoir le même prix que le Futaka à Motuka, autant de lignes qu'il y a Motuka, il y a mon Futaka. Sans complexe, on ligne Jeep, on ligne mon bébé, on ligne à ta train. Je vous invite à venir à l'agence Adams Business. Nous faisons des visas à 130 $ seulement. 3 jours, vous avez votre visa. Et il y a un service d'accueil à partir de l'aéroport de Dubaï. Il y a une voiture qui vient vous chercher et vous déposer à l'hôtel. Et nous allons vous encadrer pendant votre processus d'achat à Dubaï. Vous pouvez nous contacter. Adams Business. Rapidité, différence et confiance. Et bienvenue à vous tous ceux qui ont toujours l'habitude de nous suivre sur www.congo Elengi, votre site préféré, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Vraiment merci. Devant vous, c'est toujours Glody Diasuka, la mignonne de la presse. Moi, c'est Pesaramité, Manabino, vraiment. Merci na confiance au Pesarabiso, pourquoi pas l'amour au Bolaxarabiso, de partout où vous êtes. Vraiment merci. Découverte à l'élo, la lingi vraiment. Découverte toyo et édifié bateau belé na lingité mais na yebike eko édifié bateau belé vraiment. Laissez-moi vous dire que déjà ici je mes invités la plateau nanga oyalelo je reçois aujourd'hui le frère Merveille qui est à ma droite accompagné des frères José Nzita Monto et un ami Kunga. Vraiment ensemble avec vous nous allons découvrir Nini ba memeli biso na plateau oyo nini tindi ke non la mignona ya mbabango. Vraiment, je dis un grand merci à Gracie Mbizi, merci à toi, merci à Tracy Pro Montréal, merci à toi aussi pour c'est derrière la caméra. Vraiment merci à toi la première dame de Lausanne. Merci Kouya Gobeli Chosa Kolanda Biso vraiment assez net moment. Vraiment rapidement sans plus tarder, je dis déjà bonjour frère Merveille. Bonjour maman Glody. Bonne santé. Toujours très bien par la grâce de Dieu. Vraiment, merci. C'est une grande joie et un grand plaisir pour moi de vous recevoir encore aujourd'hui. Papa José Boni. Bien, Glody, bien. Tout ça, madame, par la grâce de Dieu, on a salé son golo lelo. Topema. Ouais, Topema, ça va. Ça va, on est là, vraiment. Comprenez, comme j'avais dit avant, je reçois le frère José Nzita et le frère Merveille. Voilà, frère Merveille, tout le monde a liboso ezala que ni vraiment et pour ça qu'il y a pour n'en pas quitter aux invitations invitées biso lelo aux à l'accompagner la frère José Nzita. Bon ce qui vraiment lelo toujours solo la lisusu liboso na nzambe pe liboso ba nyonso to ba tala biso pembe nanga frère José Nzita on a bengi frère José Nzita mais souvent on a bengi papa donc aza papa ya malamu o andima koyambanga
na domaine oyo nga na kenda kosala nzambe po nga na ebisa nzambe ke na nyonso osali nga ngolu nazelo muso peso te donc fo na bandaka ko adorer nde ngai te mutu na banda kozala adorateur ngai te pe mutu na banda kozala mokano donc eza déjà na bato nzambe atiaka mafuta liboso ndeti bapapa nzita ntango nga naza na lichette nayokaka déjà papa nzita abetaka déjà asalelaka déjà nzambe donc ezalaki esengo mpona nga kozala pembeni na ye yango lelo o vraiment esengo so eza makasi bato nyonso to bayebi frère merveille o bayebi mpe papa nzita eza susu malamu badécouvrir ke bacomprendre ke naza na maboko ya papa nzita. Voilà, merci pour la rencontre nga mo pesa linga plaisir fidèle internet comprenez que bao bazo vraiment temps ya kolanda ba émission ba yebi frère merveille ou azalaki quand on mona linga vraiment te ko beta ba masula parce que c'est déjà le passé ou yebi frère merveille bobo sikoyo frère merveille. Bien sûr, le bic est en haut, Zaki, on a monté, on a banni, on a papa nzita. Bon, on a papa nzita. Bele, on a on a so ignoré bon. Bon, nazalai na yebe ba misusu, mais nazalai mingi kolinga papa nzita parce que atana tawana nazaki na bonzambe te, mais musique ya bande ko sala e bande vraiment ko correspondre na makambo nga na lingaka. Donc na son onga na lingaka komoni papa nzita beta mingi ba reggae ba bilo mo boy. Alors na tawana na yebe na nzambe te nazaki déjà ko emango. Moni. Pas musique à papa nzito zara la musique msuto tikala kolinga. Ndeti bon na koza lengrate na yebaka ne baba tu msusu ndeti na yebaka ale moloto son âme à part ale moloto na yebaka lisusu Deningonde à part Deningonde na yebaka pe frère Moïse Matuta. OK. Na leur mbongo oui. Donc le ko atira que de plus pas frère José Zabanzembo na ye. Musala na ye abanda beta musique ya bien ou banda ko sepelisa nga même banzembo ne akala zaki toujours go. OK, même nzembo moko pe o ya beta ti lelo nazara ne sengo na nzembo ni banzembo on pomono yebi no ngoto zokosa no biso na bat bazolanda. Nzembo ni so partout ba benganga na ke sa musala nzambe. Lokwa no album nange bimite na sala mingi interprétation. Mais naza nzembo mo papa beta ya je m'en fous. So kondimite oyo bibili ekoma ndimata ponanga nazalaka pe kotuta tembe tala lelo yo Yesu convaincre nga nayoka kaka mokolo moko sango ya mwana mobali oyo e bouleverse nga na komi séduit lelo yo na komi pe disciple na ye nga oyo bato babengaka kuluna lelo yo Yesu afutinga makambo nyonso ezalaka difficile na bomoi nanga ekoma facile bongo yebisa tawa baboye Yesu azali nzambe te ebiki eza bato mosusu ti lelo batiaka tembe ke Jésus Christ il est le tout puissant nazalaka so na obondela même l'église nga mona na raisonné kala na ndimaka te na bake Jésus oyo aza na nguya makasi moni kobimesi ko biso to uti pe okota na concentration pe ndoza ko invoquer nzambe olongoli soni olongoli Jésus. Voilà, merci beaucoup frère Merveille, on a ko revenir na yo. Papa Nzita. Comment on a frère Merveille pembe na yo. Ezolo bani. Merci beaucoup maman Glody. Toza ba o toza po tomichiate. Et toza o toza po nkolo pona biso yemoko. Eza eloko ya kosala ngo batembe mingi te. Eza pe eloko ya kosala ngo polémique mingi te. Soki tozaki na eloko ya nzambe kati na biso te. Mais to ko convaincre bato yo bazalaka mabete. Na ebite soso komba manzolo. C'était posaki petit na omo bono kutana ba coin mo boisa ila ba shida mo boye. Non. Merveille ati okutana na boye te asala nga shida. Merveille azaka petit oyo nga na yebi kala. Mais na zebi ete. Oba kala na caché na wana kuluna. Wana kutuna na kuluna te, wana zaka petit kaka. Ti ayo koma kuluna nga na yebaka lisute po achanjaka na kombo na ko sutuka kezaki ndeye. Ozomona donc ezake biloko nkola tsakat na biso et convaincre bato. Nga lobaka tu es un serviteur de Dieu, oui. Il faut que tu aies un témoignage.
Il faut que tu aies un témoignage. Ce qui témoignage exact aux sala et ça commettre en doute dans musala aux sala. Ça veut dire makambo biso to salaka pour dire que le message que nous transmettons ne vient pas de nous, vient de Dieu. Yango moni et kenda ko convaincre bato okutu mutako chakate ke muto ozala convaincu na message ya Nzambe. Biso mo to bimisa yango ta muso to mona gravité nango te. Mais tala ba répercussion nango. Et que luka mutu moko boza kama be makasi et convaincre ye ndimisi ye Yesu Christ pour dire que nanzela na biso Nzambe vraiment alekaka. Alors bato batiaka tembe kolobaki ta musoto rabata bakisi ta musoto rabata soki ya nini ba mona raba preuve pot mutakisi akobimisa mutu akufa te na libulu akufa jamais mutakisi musane ko boma lisusu mais biso tozali bato obilobi aller sauver ceux qui sont perdus, les ramener vers moi, aller évangéliser, aller prêcher toutes les nations pour que batba bongo la mitema. Donc musala auto sala maman Glody na ko comprendre que ils ont une grande responsabilité. La responsabilité moko munene oyo sengeli pena batu no mamande batala rabiso boye ole a critiquer biso ba mondela mingi pona biso parce que ça la batu belé même batala ngana internet awa ba kenda ba poto ba kenda ba wapi mingi ba témoigner ba benga ngai nzembo no kanga photo wana yangu te komisa ngai yawo nzembo na yo nini bo yangu te komisa ngai yawo naza ko bota te na yemba ka nzembo lo tande na bika naza ka na hôpital ka nzambe na nganta na bi ba nzembo na uti pa diabolo ozomo donc ça veut dire pour dire que toza ba canal ya lipamboli pona peuple ya Nzambe. Donc à l'occurrence le frère merveilleux a témoignage vivant au binomo bozomona. Mais bandeko bazolo na biso de partout ba komi tout na pe pour un frère José ngwa sila ngwana ba beti match wana po la museli susu. Et à somo et à somo na ba na sila ko sila za nini. Ko sila za mutas kufi o ko sila za muta monanité. Omoninga nesa ba na lobi o tozana ngoto ko beti ngo tolote. To benga mate pour tout ça là défi na bato mais to benga ma pour ba monelo ko nzamba tchakat na biso c'est tout so de nos gens tout ça ba témoignage va tout ça ba signe pe ba présage ça veut dire je suis un signe moni nena bona poto bato ba yebinge belé pour anini parce que je suis un signe si ça na kaloza na ngosute ko yemba na ya bien wana pena yes o balobaki oye komama esi komama ezate Kosibiso turo na mikunga yokanite. Mikunga yokanite. Po batapoto ba ole la mo point. Ma texto na ozo belé kutu. Na zo reta na bimisa na poto menazo kokate. Mikunga bato ko yokango penate za bato tango musu baza munoko ya mikunga te. Mais quand bato mingi bazo komelanga to wuti sikoka na YouTube, to zu ba requête et belé bato le bina sala ngo même ba translation musu na komela bango ngo na expliquer ngo na internet, na tiango na internet na tinda ngo po bato batanga mama ba comprendre ngo. Même les ceux qui ne sont pas babalé ba Congo bazo senga ngo. Bazo ba bongo et pe mami na molimo nous sentons l'esprit dans dedans mais nous ne comprenons pas les paroles. Ce qu'a quoi expliquer biso ba parole pour te comprendre. Ce que ezali ke ezo simba motema mutute. Pourquoi mutakolo ba kasila? Mutasila te. Nzamba lobi il ne se repent pas de ses dons ni de son appel. Nzamba so poni muta poni mutu. Ata Saoul azaki asila mais David azao bangai. Abika azle loin de Dieu ane lo na Nzambe katna. Donc ça veut dire biso nde muto tchelo ko katna biso. Mais ngana oyesa bato ba otala ngai. Bato yo baloba ke aussi la tonini. Ngaloba ya tina ko discuter na bango te ba pesa biso ka temps. Parce que le roi toujours peut maintenant nous coller biso temps. Oui ba izali kambata. Bien sûr que oui. Quand nena sa mekonga. Na yote. Nena sa mekonga oyo eza tana ngai. Mais ce qu'on promet za nini? Ta ya moto eza ndenge nini? Ta ya moto eza lika moto za conscient ka osali kamuna Nzambe yango tana ici. Ta ya moto eza tango moto conscient kende na zabu na Nzambe. Parce que moto andima za Nzambe za toujours na temps. Mukolo Saint-Esprit ko kima yonde longo na temps. Bonga mona na Saint-Esprit na Nzambe no batana ngate na sens nini. Parce que quand je prie le Seigneur me répond. Ce n'est pas mon temps na continue. Donc batunde ba mona romoni le bisa bango ezate que to sala ka course au pouvoir. So yinde ko mo bimisi album na yi to tika rande
ndeko pe abima ateka ayokana bamona ye biso sala ko ba tuté ko ba tangambo mususu ezaka yo tchenga na tche yo tchenga te biso abongote te biso tchaka mama ya te biso ndeko so azo beta tozo se retrouver kat na ye ça taba misi album na ye ngai bon album na ye ezaki toko banzembo na ye wana to komi ko bondela pona ngonza masala ngulu simba et ko ça objectif na ye bato ba Orlando ba que c'est le contraire bien nous pourrons bimisa au même moment netina na bimisi au même moment bimi wana non na yebi ke muta bimisaki album muta libusaki Moïse mbi mikolo toleka Moïse abimi Laura ekolanda Laura eko silia yezo bimisa ye pezo kende nani susu ayekoya na ekopana nani susu na moloka mutu musu aye na simite ba frère musu asika sika ba bimi on sonzela moment to beta na masolo vraiment wezo concerner lelo so bi bon bat ba mono lukuta ponzela monet nenga na bimisi na mte minkunga eza album na ngate minkunga eza banzembo na ngate album ngam na sali mais banzembo eza banzembo ya bangate banzembo protestant na ba ke déjà c'est pas moi qui ai composé bat tenir nga rigueur na ngote minkunga na sali ka rétrospective na côté na botama na wuta na la sabino ke na zape muta missioni na za muyombe na muto papa na ngaza qui muta missioni pasteur de la kol église ya ba Congo ya ba yombe ya missioni yango na sui na zongi mukena sala pe elengi na ba munoko na ngai pe na ba ko revaloriser église onga na botama na yango c'est ça c'est simplement ça et c'est pas l'esprit ba te belé à glodi na websa so ba Congo ndeto sepeli ça continue frère merveille siko papa ndi tanda zo produire yo tondeni bon merci pour la question. Papa Nzita azo sunganga na ya mingi koloba production Papa Nzita pe aza mwa makambo ebele o nzambe apesi pe kosala nga frère merveille nazo zwaka lisungi na ye azo edenga na makambo ebele eza nzembo to yimbi na ye et sur le plan financier asunga ngai mais zaka te parce que musala o ya nzambe ya musique etambola na mbongo esenga mbongo alors nakoki jamais ka koza ba charge nyonso na pesa Panzita te nde mo pe yo so nzamba toucher motema na yo monike non na sa frère merveille au porter pierre na yo eza malamu bato pe ba olandanga bana nzambe o balingaka nzambe balingaka ko soutenir musala nzambe frère merveille a besoin soutien na bino boye dengai na mosalo nazo sala oui c'est vrai naza pembe na Papa Nzita za coach nanga a edenga pe a trop azo edenga pe trop toujours mais naza pe toujours na besoin ya lisungi na nde comment peut ça moni ya ko produire nga bon ya ba monu za ja Papa Nzita si akokana e yango nazolo na je pense que nazolo ba bien naza pembe na Papa Nzita mais oza pe na posa ba indi tozala kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi tozala na biso ba sponsor tozosala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi ça se mol masolo ngo vedi ba maître Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo balobi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc on a ebisi bino ba congolais na c'est nos congolais des congolais na ebisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe donc tous na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo ka ngoka na sango oyo ka simbizi la sexa kuna auditete etali oyo ka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ben clair ezalié auditete ezalié hélicoptère ezalié avion ezali babem VP ezali range ezali on doit okuta wala na moi mi caps Nzita aza ko edenga yi azo edenga vraiment pour Nathan o nde comment o nzamba ko toucher motema na salisanga non salisinga te mais ce que tant que lisungi ya Papa Nzita eza en malamu mais naza na besoin ya lisungi nazo dans senga penda lisungi na bana nzambe nyonso o balinga nzambe o balinga musala nzambe que soko soutenir frère nde toza en studio
après studio banzembo to sali na papa nzita photo ça longo ba clip nous aka charge on son appelle ça papa nzita ten papa nzita pas en makambo na ye aza responsable aza na orchestre ya monene aza na ba musicien belé aza na ndako aza na bana tout ça comprendre musala nzambo vraiment mbongo eza mingi te mbongo eza te nzamba asalisaka na mukie alors na mukie nzamba pesa papa nzita a edanga mais eza toujours mukie ezokoka te par rapport ya makambo oyo oyo il faut tosala titre album na yo eza nini toyebata bon titre album eza ndima kosalela Yesu Kristo eza ndima kosalela Yesu Kristo parce que nga na ndima kosalela Yesu Kristo papa José ndapesaki yo titre ana bon papa José te apesa nga titre wana eza par rapport ya banzembo na yembi et par rapport ya vie nanga et mingi nga naza muto na ndima parce que so na ndima Jésus te tokokutana na mambo te so na ndima Jésus te lelo o na koza pembe na papa nzita te pour moi que Jésus Christ azora mutu na sepe asenini atomboli yango nga na epsi batu bandima kosalela Yesu Kristo. Oui, ndima kosala Jésus mama muta kosotenga avana ya mbanzambe na zaka na mbara de choix ba master msusu koto bududia Congo msusu musulman msusu nini nazwa temps ya ko analyser namoni ke kombo Jésus ezo régner et puis Jésus Christ bazoku ba donc yende nzambe ba mama na biso ba koko na biso batutu namoni koko mukula zo salela Yesu azondima Yesu et puis na beti machine biso n'époque wana tant toza ça ki yanke soki nga na longwe na ngaba na ke kasavu bunde to banda ke ba répétition wana na ke wana nazo siama ko siama cela veut dire que ozolo bape bazo to sa babanga c'est que babi que oh grande puissance au bolafaki baso sale bungele a o sale boye ba récupérer kuna donc bon si qu'on a ça l'analyse comment fait-il bino bozo bisanga ke banzamba ba koko na biso bazala kia mais Jésus Christ azako konza awa donc c'est que banzambe ba koko na biso bazana nguya mokie liboso ya Jésus pona mabele na babi za mabele na bango mais na mabele na bino nini Jésus Christ azo dominer pour so tali majorité au monde qui ba chrétien et puis na tala lisusu Jésus angwa sala kinini ayako loba nini oh Jésus Christ a tiré le message donc bolingo kaka lingande konayo donc ndenga na ndo boto la bachombo batu bongo eza mabeti ye le roi peki singango ta mususu yo kembi fort wana luka mutu mwa kabila ata $500 siko kutena libakongo mutu mwa pesi yo 500 wana ozobima bokutena na bimiselo lichette na boto liango est-ce que vous sepela siko Jésus a peki singa musala wana abika ki na bekuti na bike non na sala bongo te. Et puis le kola ya zanzambe parce que Jésus ngana makambo nzambe na baka eza science l'équipe ba science science tout Jésus Christ na bengake donc le plus mystérieux na sukaka wana te nazo ipenda temps avant ndima ya otala ki parcours na ye je vis que ça là ba miracle a ça là ba makambo o eza surnaturel a ça là ba makambo ndeza ya ba mystique na comprendre que yende grand maître yango moninga na pesa vie pas Jésus na 4 albums na bisi batu bandi makosela Jésus tam sous to développer on benda bien te même konzamba ça pesa ngolu to développer donc bato ne surtout bazo talanga ba mama ba papa bondima kosalela Yesu Kristo tout l'album en jusqu'à mama bozela ka patient ndenge nzamba zo tambusa ndenge nzamba zo tambusa biso. J'ai toujours besoin d'aide. Naza a vraiment besoin de soutien makasi. Naza vraiment besoin de soutien makasi. Ce qui ndeko azolandangai au soutenir nga nzamba ozanga te ko kansayo. So pe nzamba otindela nga soutien que tamso na 2016 que makambo nyonso tozo senga et ça conclut que makambo nyonso te koki au mona ke to mis album. Merci. Donc. Voilà, papa José Ndita, tu komi ko chuté. Lilobano ya motuye ya suka ikoza la nine pour une émission o ya lelo par rapport ya ba sujet auto abordé concernant Frère Merveille. Mais dernière question, ekoki ko arriver pe un jour boza ensemble na Frère Merveille mais oyo ki pe susu keno azongi ne ba côté wana. Soit to ko tourner ngo. Non. Naibi Cheni isoga bongo mi akoma kali peka.
Eli peka kozonga jamais le sous-chaîné. Pas nzambe so muta subir transformation ezalaka pour toujours. Akoki ko trébicher lokola mutu na ba faiblesse. Mais le Saint-Esprit oya yambi akosunga etango nyonso po a maintenir eloko ya zui de la part du Seigneur. Oyebi nazo ebiso kwa solo. Nakata mwa nzambe oyo eza nango magite. Eza kondima. Batu ba kokisaka Yesu na ba biloko pampamba na te. Ndenge merveille autour de Jésus aza le plus grand maître de tous les grands maîtres du monde entier. Angaye. Oyebi Yesu bino mona Yesu a mutute. A moto nzambe. Yesu a utande na likolo na éternité. Sika za ova na ye na kiti na ye. Ye mokonda sepela ki akota na kati ya tango na globe. Po aya kolakisa bato ya globe babungi ki eza na nzela mo babimaka na globe po bazonga na éternité. Neta so comprendre. Yango mona ki tango asilisaki akena ba discipline na ko moko babi bon pona lakisa bino kenara na bino ya awate nazotika mabele bozo mona nde nazoki. Alongola mabele na ba centimètre comme na ba mètre tia comme na ba kilomètre tia. Do bazo tala bena nde mutu pona zo keleti mafungoli mapata fungwami. Akengeli bango so avake ndabi monde bozo mona ngana keboy na ozongela peka boy. Au moins mi pepa likola avion on est bête avion talaka bakata me elenga kala mpepe mais ya ezo toucher écouter et ezo lengi sa kutiyete atelemi otalaka batu na sebo abi na okei na ozonga to ça veut dire eloko na ye moko et a plan na ye ende ba bana ça ba bor na ye moko ça nango et a plan na ye eloko na ye ça veut dire abimika auti na plan ngwa bi bon botikala na ke na yaki ndeka po mona ngai na ke na ozonga donc basangisa Yesu te na banzamba pamba bazanga tina obi Yesu a master na binote Yesu a nzambe a mukonzi a mukolo yana eminze momoko aza mukolo nzemo nanga mwezo ya na yemba aza mukolo eza tababi nanga na silat ba oyo kasiko nzemo na yembi méchant aza mukomeshante a mukolo Yesu. Est-ce qu'on a développé un mukolo ndeni? Do tabo mona na yeminze mbona donc so za no mwanza memoya mukemi ko lia kwa na Thompson mitika na yoka. Pour kwa na Thompson ko la na besoin na ngote nkola lia rende louange na adoration. Kala mukolo. Ya ngonde likambo. Do ya lia bloka mikolo. La Bible dit il est le consommateur de notre foi. C'est dire yo lia ra foi ya bato. Ya tie kondima yo liango. Est-ce que yo va peso foi ya moto eza abstrait o liango? Comprendre. Tout ça veut dire que le frère merveille a un miracle ya nzambe. Ça veut dire so bondi marateke maloba nzambe bongo la rabatu. Botala ngwe pas frère merveille. Mon pour dire que ce que nous faisons ezara en 20 yo mesana ko critiquer basali na nzambe o banga mingi ko critiquer bango parce que bazala biloko bazwa de la part du Seigneur o nkola zo salake ba sauver peuple mobimba. Alors avant lukaka plus conseil na kopesa o bonde la kapona basali na nzambe bonde la kapona bango parce que lelo yo merveille bakangi ete mais atiki lichette na puissance ya parole. Alléluia. Bakangi était à côté prison té mais atiki plichette kaka na puissance ya parole. C'est-à-dire policier a été. Policier a été on dit de l'autre côté opération li kofi pété. Mais yemoko atiki kuluna par rapport ya évangile. Faut voir ce que puissance nini wana ya maloba oyo et simbi mutema ya mutu po atika ba avantage na ye waza ko la ba chombo waza okangela basi waza okanga bilamba bato akomaka ki patron donc pona ye baza ko benga na terme waza ko benga ko lia na facilité. Nyonso pete tellement moi zako babi nyonso pete pour ça ka bimi na 17 na butu nyonso pete à cause de moi si na pete quand ndozo mabogolo ya bimi yo babi à l'action 17 azio na pete o banga okufa ko mitika azio na pete o keipe donc nyonso pete ici azui god no na pete azui biloko no na pete azui chombo no na pete atali abi le voilà pour le bi tout ce qui était pour moi un gain je l'ai regardé comme de la boue à cause de l'excellence de Jésus. Vous comprenez? Tout ça veut dire nguya nzambe ezali kolo ya banguya nyonso. Moko te akokani na Yesu Kristo. Yango alobi bondimela Yesu. Ça veut dire muta comme on a merveille ezaka oya ndimeli Yesu. Donc je crois elonga na koloba Mama Glody et la vie auto-menée
eza brillante olobi okomi 1 obomi okomi 2 obomi soki professeur azali boso wana apesaki 5 minutes n'intero yo okomi 3 obomi 4 1 plus égal 6 obomi ntango ozoboma wana ere ekende ntango ere ezokende omona mpe mamoko pam bopesa bafeille omikomeli te omikomeli te sikoyo oreprésente eloko nini epai ya professeur. C'est comme ça la vie. Ayons la conscience. Moutona moutaza la conscience. Ayeba tango tonga. Est-ce que yo a bien? Tango yiba. Est-ce que yo osa malamu? Vous savez, tout ce que tu fais, ezongela yo potala le pour et le contre nango. Enfin, au choisir le bon chemin. Au senga nzamba ide yo pour otambola malamu pour kalamingiti. Merci beaucoup, c'en est fini pour aujourd'hui. Vraiment, Manasuka, Netikana Baksa question, on remet prochainement. Na Baksa, oui. Après, oui. Année 2015, c'est comme Kosila. Aux membres de MCC. Bilan à Bino. Bilan MCC, je suis membre. Je suis membre sympathisant. Naza membre et nazali membre ya bureau. Ça veut dire bateau va concevoir ma bureau. Déjà que non année auto salarié bo année auto mema ki bo. Non, bako benga biso. Bako benga biso va pesa biso ndenge plan en 2016 et le 31. Non a évité. Voilà ce qu'il faut tout la président. Faut tout la président Patrice Azawana. Boyebi yo za numéro na yo sola na yi. Tout na président Bila izandenge nini. Biso pe tozi la toyo kabila na maboko wa président donc na ko anticiper pour autorité établie à Zawana. Donc toza bande koyo to na simana ye. Ko banga te. Nzambe na likolo azana ordre. Comprendre? Nzambe azana. Moi ça non facile comme ça c'est difficile. Comment est cause la difficile? C'est ça facile. Depuis que non, biso na MCC on avait fait ceci, on avait fait cela. Non. Cause difficile au monde tinga nazali porte-parole à MCCT. Biloko ba tunango ba porte-parole ba to ba utanga na bureau. Beau faire part na la carte. Faut faire part ngo zate porte ba ministre non so ba lega loko la mère mendete. La mère mendende azwaka biloko la porte-parole ya gouvernement yende mutazali ba pesa e bâton wana ya kolobela makambo ya mboka. Yoga uti o sala munga ministre so ya nini ya environnement ba mo yebo le président de la République a dit nana tindi. Le problème des désordres dans le Zalaka. Nous voulons mettre de l'ordre. Membre, c'est pas ça. Vraiment, comprenez, c'est l'ambiance qui règne sur ces plateaux. J'avais réussi le frère Merveille, accompagné du frère José Nditabino Omoni. Si. C'est que ça va. Vraiment. Frère Merveille, quelques salutations à la bande de Robalandi, puis au petit contact. Merci vraiment. Avant d'appeler sa bambote na bato baotalanga na koki jamais kosi sasana lobela bande konyos tout ba master ba yaya ba papa ba maman et là on le baka que nous sommes dans le monde mais nous sommes pas de ce monde donc tout ça ba paya kati na mokilio mokolo liwe ko surprendre yo oyeba te zoatan kanisa mokilio vandi eza ya nani pe mauzana ngona ni apesa yo donc et que ça la bien ceux qui ont assuré vie na yo et pas moto yebike yenda kelaki mokili yenda pesanga pema yenda zanzambe nanga ba master ki yanke futarate biso to sali ba ki yanke toza ensemble kola Jésus Christ ba master msu ba kufina minduki ba master msu ba kufina ba machette ba msu tilelo tozo solana yo nganga za plateau na lati costume pembeni ya bato nzamba cha maboko mais ba master nanga msu jusqu'à présent bazana na prison makala ba kibomango ba chaleur bazé belé na kata prison makala mais lelo malgré ma bébé na sali nzamba salinga grâce yo pe muto zokana ba loyenge eza antina te mon frère loyenge futarate le yenge futaka malédiction, le yenge futaka liwa, le yenge et futaka mambo belé à mabe. Soko pesi vie panzambe eza malamu. Merci parce que soit contact na yo. Nazo pesa ba contact nanga na batonyo surtout ba olandangai. Soko lingo so frère Merveille numéro nanga ezali 00243 52 72 non 00243 89 52 72 439. Dans na bateau tout au baolandanga vraiment naza bezo salisanga au salisanga pour na lokumu ya Nzambe. Na remercier
maman nanga Jackie aza na France asunganga vraiment mingi. Maman Jackie nzamba pambola oyo sali oyo kanisa nga nango et soutenir musala nzambe. Et je pense que na likambo moko oza nango besoin nzambe nanga akanisa yo atana bola moko oyo osala frère merveille. Donc nzamba pambola bande konyos tu bolanda nga Jésus alingi bino mingi et nga pe naza chrétien on alingi pe bato nyos tu to koma kamoko pour le coup maison n'a pas moto atinda ebiso na mokili na vraiment merci nzamba pambola bino. Merci beaucoup, cette belle émission a fait plaisir à mon papa chéri depuis Paris, papa Diasuka Kanta Jamari. Des gros bisous à toi mon père. Merci à toi la première dame de Lausanne. Merci Kouyago Beli Chabalobi maman Nari Djandi Louawa. Elle n'en fait pas comme les autres frères. José, quelques salutations. Na Zako Zelango. Salutation à plus c'est pas bande cognos oyo bazo soutenir biso spirituellement parce que tous on a besoin ya sungi na bino bosunga biso na molimo na mabonde na bino pourquoi pas na finance ou frère merveille autoloba et ya malamu eza lisusu ke et niveau to komi nango lelo to komo kende na biso vers la fin pour basini nyonso nkolo aloba et comme on a souka alors to batela kaka bondima po yesu kalate azozonga alors album nanga ezoya nalingi na annoncer titre nango awe pa na yo pona na annoncer on a internet te na salio faveur wana merci titre album nanga ezoya eza intitulé a changera na ye nani wana lisusu frère José changera na ye polémique ka bongo motana kuna c'est que album titre je m'en fous bata poto basiliki langa mingi balobi ya moni il s'en fout parce que alinga ba conseiller ba pese ba conseil alingo yoka te a s'en foutre na biso atsepe kutu boy mais tamba yako yoka kana bina s'en foutre pona bato bandima te ke yeso nzambe il y a beaucoup de pasteurs en Europe ba benganga ba s'excusa et même ba frère mingi poto pe ya ba s'excusa ba limbisa biso frère to yeba ite to kasa bon ne pas bien changer na ye na le belaka yesu na le bela mutum soute donc ba salango ba polémique te a changer na ye et bon sentir que tena ba ya changer na ye et révéler makambo belé et changer makambo belé na vie na yo parce que Jésus Christ est Dieu. Alors nzambe a pas pour bande ko numéro na ngai côté les mara déjà poto kabwana contact Zali 00243 81 508 32 et 79 le petit numéro na pesi nanga bomba 81 508 32 79 on y a des secondes polémiques non la ligne polémique te la vérité pour sauver ton numéro yo le pesi ça linga plaisir besoin numéro ouais minute aussi ba nini belé ba offre les bosso na pesi titre album na nga ezoya ça linga plaisir c'est ça ce qu'on numéro bien numéro 081 508 32 et 79 benga pour na préoccupation no nyoso zanango et dans la tête zango ya mabe biso za biso ba fulu to yamba na biso nyoso boaka ka na fulu na yamba na ngai et reçoit réponse na yo le Seigneur te convaincra ta musuna likam susunga na ko yebsote. Voilà. Merci beaucoup Nabino Toubola Dibiso de partout vraiment ton commune à Souka et monsieur Leki qui t'a rebu mo savoura on assure que et ça libino tellement bien de partout au Bozali. Merci à toi mon grand frère Matou Idol depuis la Suède, pourquoi pas à mon oncle Pablo Manienza. Merci à toi mon chéri Mamou Bota Mona qui t'a au moins les lengi le sako. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir, on se retrouve prochainement. Bye bye. Oh, c'était Nina. Oyo site nini ko Kongwelegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy Bato baloba ki mingi pona grâce Studio NC Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Viena César Magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique